Mbote bandeko balandi ya émission na biso mokolo mwalelo solo tosepeli susu kokutana na bino bomo mesano ndenge tokutanaka mikolo nyonso nde na lombango toleki kotalisa bino manaka mokolo mwalelo na calendrier na biso ndeko africain tozali bongo mokolo mwankandu mwa zomi na mibale na sanza ya misatu na bosukisi bopemi ya misatu na eleko ya mvula tete na mobu kama kona tuku misato na moko nde tokolimbola tozali bongo na 12e jour na kati ya 3e mois na biso na fin ya 3e semaine na l'an 131 na saison de pluie oyo bongo ezali kobalana na manaka ya bapaya oyo tozali lundi le 2 décembre 2019 nde na mokolo yango ezali journée internationale pour l'abolition de l'esclavage toyebi banani bayaka na esclavage awa na mabele na biso pe bazali kokoba yango na baforme ebele journée oyo epesa biso mayele ete biso moko nde tokobunda po tosilisa esclavage oyo moyindo aza kosibir ezala na mabele na ye Afrique ezala na bayindo bazali banda ya Afrique bazali kaka na kati ya boumbu mutu na mutu ayebi nesika oyo azali ezali pe mukolo oyo 2 décembre 1971 esika les Émirats Arabes Unis basilaka kozwa indépendance na bango vis-à-vis ya Royaume Uni solo toyebi Émirats Arabes lelo esika kani ba Dubai mutu onso azali ko envier azali ko kende basali progression ya makasi mais bazwi indépendance kaka na 1971 awa ba progresser po baza na kati ya bonzambe na bango na kati ya Islam na bango kasi biso bayindo tolingi religion oyo ya biso bayindo te tolingi kibokoko na biso te mais toza ko espérer que to avancer ndenge nini epesa biso mayele nde na bongo totombeli mbotama elamu na bae banson oyo babotama le 2 décembre nde tokopesa pe mbotama elamu spécial na koko pe papa na biso ngala monembi oyo lelo ezali 80e anniversaire na bango po babotama 2 décembre 1939 papa esika bozali na mokili ya molimo bopesa bokasi na bana pe bakoko pe batekolo na yo awa na mokili ya mosuni mokolo malamu mwankandu na biso banso nde tokutani na manaka ezali koya